Mais na lobi boy mukoloka mutu apa udia kubanza zawa Mobutu bisoto bandundu eza na belema Kabila ye bagate ke Congo yo ekuzalaka boy mukolo nzambe akopesa puissance yo Kabila yo kolela o regrette bato bandundu kami amwe solo kwa banyama pamba te po mwana musana o watiakeli biso wa tilombo mabundi o watela biso azata na maudité ya koloba defa Kakame. Maintenant est-ce que na na Congo santé ko sala bien? Ngom susu yo mona usututi même yo ndengo tambola boy bo ko yo kufi parce que Congo est un malade. Il faut pas spécialiste hein. Ba vrai médecin ba uta je ne sais pas wapi. Ba retraiter malade eza na Congo. Mboka na biso Congo eza na danger, eza pe na risque. Réponse na pesi yo yango wana. Mboka eza na danger, eza pe na risque. Na mukuse na lobi tilom mbala mususu akokoma ne na kimia. Mbala mususu akokima penza akokima. Des bêtises. On est ça bêtises ya koloba ke président na biso président na binoni nan. Est-ce que na mboko tozana président? Toi tu es sûr que na mboko tozana président toi journaliste? Moté. Fayulu kobundela biso te muzitu te kaka biso moko peuple congolais nde senge to bundela mboka o. Soto lali simisu ba moni la biso. Déjà kutu ba moni biso de l'autre côté ba bi un peuple faillite. Obotela. Omoni Congo eza ya biso. Donc mundela sala mayele akozwa muto mayele te akoma président. Akozwa bizengi moko ni diplômé ala kucha wana. Omoni kizenga ndenge Kabila yo koboma ye. Pour le problème à Bukecho Keba, yo bi musique te, musique e bandi bandu. Obi musique yo Bukecho e bi musique. Tabule abeka na Olympia. Oyebi a voter na liste. Alors toi Bukecho na goloba na yo te soto zalawa na lingai na morceau yo biteni na kata yo. Papa est président a kondima makambo wana te. Plan oyo ezali Kabila na Kisekedi bayebi yango. Ata wangani donc ezali coloniser bayaka na bangombe batu wana bayaka na bangombe moya lelo baza wapi. Eza ba sodo ba utaki na Rwanda na Burundi pona nini po basala biso mabe na Congo. Twali coloniser par Gadam. Nakasi muzitu apesa ki mwa eloko moko boketo uzo kota Rwanda yalbi azapre bongo sikwa kuwanga na ndenge ni deuxièmement nazolo ba bokecho pona problème bokecho Keba yo bi musique te musique e bandi bandu obi musique yo bokecho e bi musique tabule ya beta na Olympia oyebi yango te oyebi meno ya te oyebi nano kamba nani mavula te oyebi wera te tala Keba na yo tala bande kuno ba mongo bandenge na banzela bazo butakala na ba mwa bazo la bango Keba na yo sio papa na koluba na ko ezali ko na komona Kagame awangani yo mtaso ko ba Congolais parce que eteke biso ba peuple congolais on va faire des bunda contre qui problème ezali na bino ba jeune nga na botami na 53 bino ba jeune il faut botela omoni Congo eza ya biso donc mundela asala mayele akozwa muto mayele te akoma président akozwa kizengi moko ni diplômé ala kucha wana omoni kizenga ndenge Kabila yo koboma ye na mwana nae biso yo toleli pona confiance Bukecho yo ebi kudia kubanza te obi mulele te yo sakana na région mususu sakana na ba région mususu ba mingi te et ali banda vivi pour ebi histoire te banda vivi banda boma te qui quitte Congo central nous étions 6 régions seulement bato mayele okaki ndela laki so oyebi ndele kutu te po utimboka musique o banda ki na mboka ndela laki gouverneur de banque Adel ndele na franc belge yebi histoire ya pays yebi sa ta chilombo atanga mukanda ba belge o batikaka muluba koza la président te muluba musala na commerce
na administration ezali na Congo central. Ce que est histoire était pour pédagogique et bani na Congo central. Hein? Kozwa pouvoir pour ne sengwe kolia mbongo te. Poko na kabila nae. Ceux ba Congolais ba le mbongo kabila te, ba mindela ba kolia mbongo wana. Mobutu wal baji ke ngai nazali marchar. Est-ce que asalaka marchar? Liwana yewa na Maroc. Nazo ebisa yo Congo yo bino ba Congolais botelemela. Kabila ata apesi mbongo na ekazo kuma président. Le ba biso ba Congolais, ba soda na biso bali ba Rwandais. Tuzalaka na soda te. Makambo wana si ba prépara bana kala. Eza préparation ya kala. Avant Kisekedi abima président, Kabila sa prépara makambo wana na Vital Kamerhe. Biso atuzana ba Rwandais. Donc il faut que ça l'effort. Ce qui ndengeni Kabila nazo we basumba ba minduki. Boye ba te pona kuboma bantabana ye. Wemba zawa. Bale na banganzi. Mais nazo ebisa monsieur Martin, kolinga te muto yo yebite ata kota kusumba ndunda, conseil gratuit. Na yo na musique. Que muto atekila yo babiloko. Omoni na moko donc ba tiaki ba poison. Il faut la prudence na vie na yo. Kolinga ko pesa mutu moko o ebeke ba yebi o ba yo moko kota wenzi na mwasi na yo sumba biloko na yo na yo na muziki boche na ndako mais na lobi boy mukoloka mutu aba kubanza za wapi Mubutu biso to bandundu eza na belema Kabila ye bagate ke Congo yo ekuzalaka boy mukolo nzambe akopesa puissance yo Kabila yo golela o regrette ba to bandundu. Mbote ndeko mopanzi sana. Ndeko journaliste soki totali malamu makambo nyonso ezoleka na Congo eza sabotage. Eza sabotage kotala lolenge Kagame azo lobaza innocent na makambo elekaka na est eza neti ko minimiser Congo. Donc na bakonzi, na peuple, na bibembe oyo ekufa ya Congo. Donc bazana valeur te liboso ya Kagame. Nyonso wana po kaka bacha Félix na musala. Po bazo manipuler ye. Mais soki na likanisi na ngai kaka ndenge Kagame alobaki bongo. Il faut ko bengana nanu ba Rwandais nyonso awa bake na bango. Bake comme ça, totali nini oyo toko sala biso moko ba peuple congolais. Omoni ba français basa ba aventurier. Si bango ba yebi bien makambo ezoleka na est. Baza pena ba carrière na bango kuna. Mais likambo te. Nyonso esale maka bongo. Avenir européen biso raison. Toko kende lolenge mboka ezotambola. Donc solution ya malamu ezate. Tango tolobi que toye na changement. Chilombo azaki opposant soit en 10 ans opposant, aye na changement. Est-ce que lelo yo toyebi ndako ya Chilombo oyo ya famille na ye o bazalaka oui, azana raison. Azana raison ya koloba ke ba Congolais baza bandoki. Ba Congolais baza bandoki te. Ndoki ya liboso eza ye moko. Pona nini aza ndoki ye moko? Po akota na likopa bandoki. Lokola akota na likopa wana, imaginez-vous ndeko mopanzi sang. Tout un président. Soki oyebi ke un tel azo sala mabe, un tel azo sala mabe. Okobenga bango te ovandisa bango. Poza garant de la nation, ozo luka kimia. Metan ozo kende ekomi neti kotonga. Oh non, bino boyebi te, kinganji na kinganji mutu alingi akabola mboka.
wana ekomi kotonga c'est que oza incapable oyebi likambo akosala te soki bandoki bazali donc ndoki ya liboso eza ye moko po ayebi na eloko te nyonso akosala kaka akosala ngo na bondoki ya akanisaki lisango ya kotaki wana ezaki ya bato ya malamu kasi ezaki ya bandoki il faut bandoki wana batalisa ye keno bango bakoma deja bandoki avant ye eloko nalinga naloba yango wana ndeko pona point wana nakoyebiso likambo moko omoni lelo tobimi na tongo mo eza likolo mais okomona pe na pokwa boye mbula ebeti tokanisi ke mokolo eza malamu ekosila pe malamu mais mbula ebeti na pokwa alors pona makambo wana nakolobela ngo te pona makambo wana soki tilomba okende ti na suka akokoma mais eloko kaka nakoyebiso ke yoka nano papa nakoyebiso eloko moko ke mboka na biso Congo eza na danger eza pe na risque réponse na pesi yo yango wana mboka eza na danger eza pe na risque na mukuse na lobi tilom mbala mususu akokoma ne na kimia me mbala mususu akokima penza akokima. Ok, merci. Mode papa. Merci pour la parole. Pasi biso tozomo na pasi na mboka. Pasi ezali na mboka, pasi pe tozo souffrir na minute oyo ne nazo loba boyi. Suki da to lamuka tongo, to yaka isikoyo. Pona tozomona que rien ne marche. Kolia eza malamu te, donc vie sociale ezate, donc tozo souffrir c'est donc souffrir. Pas ces choses donc pas ces choses là au jour to la muka pasi lobi donc to komi batu moko lokola donc to éviter na mboka la biso jamais to ko vivre to ça donc un mot ba stress sur la muna tongo to la bana donc on somba lipa o ezaki ya soki ya 200 et comme na 500 lipa 200 to so somba na 500 vraiment to éviter soki to ba président oyo azomona makambo oyo ezoleka na mboko obi azomona te président Tilombo amwa makambo eleka te obi biso tokosala biso soki tomoni ke tozomona ke makambo ezo marché te tokosala ni tokosala révolter tokosala marche oyo ezala marche oyo ye mpe ye moko mokonzi kuna akomona tokotambola bolumbu parce que ye alingi bongo totambola bongo tokotambola bapolisi oyo wapi bapolisi oyo ya mbala oyo tokobunda na bango comme bango balingi ke bango moko bazosouffrir bakosenga biso kutu peuple mbongo bakosenga biso mbongo tokokutana na bango okakabelanga ata 100 francs na mela mai ye moko un policier azosanga ata 100 francs azosenga Congo azosenga peuple mbongo oyo so baprésident nini oyo batieli biso basoda nini batieli biso oyo baza compris oyo babotolaka to biloko oyo président ya nini oyo toyebita biso basoda tozala basoda awa te tolobaka ngo. Message nanga bonjour papa journaliste message nanga nazoloba pona makambo oyo Kakame alobi ke bitumba na este ya yebi yango te eza soni pe mawa eza lowa sabotage ndenge papa ote koloba ke Kakame amona biso ya Congo to ane loko moko te defaye Kakame amona biso lokwa banyama pamba te po mwana musana oyo batiakeli biso awa Tilombo mabundi oyo batiela biso aza ata na modi te ya koloba defa Kakame biso na este tozokufa bazoviole basi bazoviole bamama bazoboma biso bakatakata biso Tilombo ayebi Kakame ayebi Kabila ayebi pourquoi pas yo président olobaki te ngande nazwi pouvoir boye
na kozwa libota na nganga moto ke kufa na este mais banda lo babongo ti lelo akoma na este te est-ce que ça président ya malonga to az étiquette d'abord kutu biso na Congo a to voter na biso ti lombo te ti lombo biso na Congo a to voter te pe to yebi te pe to ndimaka te surtout ngande te be ndima te ke na mboko to na président na ndimaka te po na mona ke loko moko te banda ba noma ti lelo et loko moko te e changer passe si passe à courant passe à maille passe à colère donc passe souffrance plus na bambula oya beti na pouvoir o na bambula Kabila sala bambula na ye eleki ya Kabila poto souffrir fort bitumba na este parci pala mboka eza na kimia te insécurité na mboka na biso konsuko tina nini nyonso asala esimbaka te état de 16 wana uti koloba awa ke ba FARDC na biso abotema ba arme ozomona ngo te ke za tricage nyonso wana eza complice na ye président yo tindi ba soda babunda état de 16 otindi siko ndenge nini arme na biso abotema bango minduki c'est que ça tricage na ye c'est que ye tilombo ayebi makambo nyonso ya este yende mutu azotinda ba Rwandais wana babundisa biso na este po soki yo pena président oza pena président mayele oza pena président yo moko ndenge parti no IDPS ba oza pena président eli mais makambo eleka na este po ni aussi sango te c'est que ozali président nommé bazo manie yo na Kabila Kakame na bato ebele bazo manie yango zo relo côté nga état que congolais eloko mutu onga na monipo mboka na biso za paix seigneur révolution pour révolution ne tokobengana tilombo tobengani Kabila tobengani Kakame tobengani ba Rwandais nyonso o bana na ba armée na biso po na yebi ke na armée congolais ba Rwandais bazebele ba généraux mingi bazo ba Rwandais yango zomona bazo teta biso mobulu yango na peuple congolais nyonso bisika tosana bandaku tosana ba voyage ta yango to telema po to bundela mboka oyo ba belge bakobundela biso yango te fayulu akobundela biso te muzitu te kaka biso moko peuple congolais nde seigneur to bundela mboka o so to lali simisu ba monela biso déjà kutu ba mona biso de eloko te babi e peuple faillite déjà babi nga biso da peuple faible peuple moko lembele peuple moko zanga tina peuple moko se vendira te na ma problème na ye yango peuple congolais telema oza jeune frère jeune sœur to telema po te to bundela mboka na biso po te lobi pe biso pe ba auto koma na valeur merci papa mwana mboka mbote journaliste santé ezala nango ya bien te mana est-ce que na mboka na Congo santé kozala bien mko msusu yo umona usututi meme yo ndenge otambola boye bo okwe yo kufi parce que Congo eza malade il faut ba spécialiste ba vrai médecin ba uta je ne sais pas wapi ba retraité malade eza na Congo et muto azo mema malade wana kombo na c'est Chilombo yenda amemi malade na mboko yi omo betu ba tata mama na filmer mama na mapa tala mapa wana. Est-ce que mapa baba na oteka ngonde ngwana? Ça c'est la maladie. Gombe la biso ba chifoyi de camarades de journalistes. Santé za na ngobi était parce que mboka ezabiete. Merci mon mboka tukobanda bongo na sango oyo lekaki na tiara kakao na yolo to salaki na yo bien sûr to salaki bien que to ataki penda kozwa yo. To mona ki art oyo ngobila na bourgmestre ya commune ya Kalamu asalaki mele la parti ya président ya coordinateur musique ba kotaki déjà la lettre na bango pona kosala meeting na yolo na tiara kanka. Mais to moni la police eye toujours et boy meeting esala mais puis epanzi batu. Na yolo ko wana etaki peuple congolais pe to salaki na yo omona ki ngondenge ni. Tu sais, journaliste, c'est ça, Moutuno Zotuna. Mais na kokaki goyanola wana babuzo ba wana te. Parce que Jatini Ngobila, na ebisa se mbala wana ke azalaki trafika, to zalaki na chikapa. Azalaki coxer, kosoma tu amwa diama mike. Mais aujourd'hui ça m'étonne. C'est pourquoi na uti oyebisa ba Congo mani awake na 2023 ngape na kozala candidat. Na ba élection na kozala candidat présidentiel. Na tambu samboka oyo bien. Jatini Ngobila, bango nyonso bazo violer ba constitution. Ba komi ba violer. Tozo comprendre te, ba violer constitution, ba violer basi, ba violer ba mibali. To ba biso to salaki
le secrétaire général Blanchard Mongomba a Koma Mukanda a informé. C'est l'article 26 il y a constitution. Il faut informer avant. Tu informer qui? Mais nous c'est la jalousie. Pour bien mou pepezoya. Babosani te bazana vision que le grand visionnaire Adolphe Muzito a dirigé déjà Mboka. Muzito est président, chef du gouvernement. C'est lui le président. Parce que Makambounio se zoya, yende a coordonné. Kabila Zalaki wana pona ko signer. Mais le vrai président c'est le premier ministre. Adolphe Muzito, le grand visionnaire. Ayebi bazana ko banga baby joy. Azoya na frappe makasi. Alors les années jalousie. Ya komona mo pepe ya sika ezoya. Ya fumumpa. Neba kende ko sala babilo. Mais décision na biso to zwaki bo journaliste, ezam tuna utuni. Il faut to longolango. Tozo sala organisation ya matinée politique wana ko salema. Ya turoi. Toyoke la ibango soki bourgmestre nini ase bourgmestre soki nani wana batanga ikombo. Nde bazako lela ye lisusu ko kanisa ye. Maître Toro donc yangona to mone mutu il faut respecter aussi les morts hein. Ba oui toto sakabango. Ndo mona to tikati. Hein? Toza na marche, toza na nzela pour mobiliser population pour to sala matinée politique wana ya ko faire face ya ko talisa Chilombo, ya ko talisa IDPS, ya ko talisa PPRD, ya ko talisa Naba Palu, ya ko talisa tout parti politique wana nyonso to ko sangana même SID ba ko sala mpanzi na biso bakoya et vous allez voir que peuple bazana sima ya Adolphe Muzito na Martin Fayou pona point wana en tout cas to longo journaliste pona point wana to longo to kota na makambo mususu comme ça ngana lina to bola bibon na lina to bola bibon to kende na to bola bibon babilo wana tika ngo wana pass class na to bola bibon ça va mwana mboka to mona ki lobby ba diaspora na biso ya poto ba telema ki pona ko bamba Kagame mabanga na homologue na ye Félix Chilombo basila ko finga bango babi baza ba santé et puis Kagame na misi ya président na biso soki Félix Chilombo lobi ke ye mutazo ba ma peuple congolais te Félix Chilombo na misi na ye pe andimi ba pesa ni mambote. C'est que le peuple congolais, boyo kasi ngone ni ubutu na biso tozo bunda contre ngani biso to lobi Rwanda ba tozo bo mabiso. Président lobi ya Rwanda lobi ye mutazo bo mabiso te pe na misi ya président na biso alobi pe loko te que ba peuple congolais to ko koloba. Moi je te condamne d'abord toi journaliste ya Gobenga Chilombo ke président na biso. Soki oze ona makambo na yo ke Chilombo za président na bino to koyebisa yo ya lisusu ko zo ba image na biso wa te parce que tu ne peux pas parler de bêtises. On est à bêtise, il y a le président Nabiso, président Nabino. Est-ce que Namboko est un président? Toi, tu es sûr que Namboko est un président, toi, journaliste? Qu'est-ce que ça prend de fin? Vous allez sur le président Nabiso. Vous avez un diaspora Nabino, parce que vous avez un sambo Nabiso, tu as dit que Bobenda Nano Kagame Zoloana, et comme un moulay fouadé. Et d'ailleurs, regardez d'abord la santé d'un président de la République rwandaise. Est-ce que ça la bongo? Oza moyibi, Babylone connaît sa richesse, non so bomengo, ozo zoyango, eza na Rwanda. Mais oza kamutumoko, qu'est-ce que je peux dire? Bon, le col bozo tambola na fachi beton, boya na maman la reine beton, alati ça peut-être rogo zonga sima boye muke mwandambu. Mais quand ta goloba, mais mutoaza en tête c'est Kagame. Na Chilombo aza télévision o bazo télécommandé Kagame asimi télécommande se balobi kende boyake sala boya sali se balobi vanda na se avandi mais de quel mutu manière ya mutu comportement ya mutu ya boye mais Kagame pona goloba Kagame avait raison ya goloba non makambo wana ngana za président ya Rwanda makambu ya Congo botu na président ya Congo oyo ye oyo azawa isika moko tozana e Chilombo botu na ye mais Chilombo eloko gokamwa ole loba azumbote akako yamba bido ayabi na loba te ozomona tu sais c'est quoi mayele zate bourrique quelqu'un qui n'a pas de niveau muto ya tangate oyo azana na charge moko zo katala na ebite bato baseng batambola na ba kilo wana balanda Chilombo bisika nemso abanda ko mata na balance parce que poids ya pouvoir ya mboka oyo azokoka yango te
azokoka kodirige yango te donc kingo ekomi ye mokuse moya atambola nango eza te nde azotala nakende boye moye te nakende boye je suis bloqué nakende je te milieu makambo ne yango wana mais liwa ya est du pays en tête c'est Kagame na Tshilombo na président yo soki Macron toi Macron je te mets en garde hein? Il ne faut pas obanda ozwa makambo ya Congo et comme ya yo obanda lo bato ba français vous savez que nini bino ba congolais boza kuna na France bobenda Macron matoyi toyebi ke Macron tu es voleur ozo ya koyiba ozo benda Tshilombo pembeni po yebi aza bour eza na portugais eloko ya pamba oyebi eloko te il faut tozala na pembeni po abanda kokosa ayiba bomengo ya Congo. Congo eza na richesse mais nous les Congolais nous sommes des vrais pauvres, nous souffrons à cause de Tshilombo. C'est Tshilombo qui est en tête. Bah tuerie na est, c'est Tshilombo. A complicité na Kagame. Aza télécommandé. Makambo basala kopo na bango basala na Kabila. Ils ont continué toujours. Mouzé Aboya Aloba, je n'ai jamais trahir le Congo. Kabila Kaye, Bazui Kango, Kaye na ba veste ya milai. Eleki na manzaka. A commis président Toyambara est bien. Mais nous quand basala qui na plan. Na ba musicien wana ya mama wana boyebi wana kendego za baba ba papier wana boyebi na rotanga kombote. Lelo sikoyo Kabila ju papa alingaya kati sanango kizenga yebisi n'ose pas ndi atikeli Tshilombo chitoto yo yazo sala opération tokotala yo. Merci mon mboka na koyoka bongo ndeko mokechu oyo tozalaki na ye même combat même moral mais c'est là qui biso pas koyoka ndeko mokechu kufinga président Macron azali koka oyo ebima mopepe alobi nini président Martin Fayulu azali koka oyo ebima mopepe taki pepe congolais koyoka eloko wana ebima ndeki penda biso nino koyoka Bon, oyebi ke Boketo en tout cas Boketo, qu'est-ce que je peux dire? Boketo na bien azala musicien. Azala ki musicien azako yemba banzembo ezala président uta na mboka eya. Wana mabele lisi. Wana mabele lisi. Boketo ayemba nzembo soki bolingi bomanga na lina loba vérité. Baninga bazotonga mboka mais babiso bakonzi bazosala eloko te. Voilà, oya site. C'est que moi je reconnais na Boketo eza yango wana. Ya mibale. Boketo en tout cas eza média. Nago finga yote, je ne peux pas t'insulter parce que yo ofingi président Nganeti Fayulu na yebieta Muzitu na yebieta mais na ba acte bazo poser nde na moni nazolanda bango ezate oyo ndenge na uti oyebisa ba congolais wa que nous allons soutenir la vision des chefs de l'État. L'État Tshilombo lokola ndoto azolota alobi ke il faut tokabola est du pays. Il faut toboma batu na est. Donc bino pe ba congolais bondinimi to soutenir vision wana. Mais bandoto yo Tshilombo azolota est-ce que makambo bozolo ba bozoyeba. Nous allons soutenir la vision. Tango Tshilombo aloti ndoto ke tokabola Congo bino ba appuyer. Tobo mabatuna ese to appuyer yango. Non. Pona Boketo. Nazomona yote, je ne te vois pas toi Boketo. Mais nazomona mutu mo azana sima na yo. Mutu wana yende nazoko attaquer. Yo Boketo journaliste Boketo aza PD. Boketo atika musique akoma PD. Lokola aza PD. Musique esila, carrière esila. Ba koma tala. Na personnalité. Na personnalité. Ba congolais boyebi PD. Sikoyo bazo pia l'art na muto ya tindi. Boyebi mutu wana. Totanga kombo na ite boyebi mutu wana boyebi mutu azotinda yende no na lobi kaka boyebi mutu wana azotinda Boketo kwa finga Martin yende azozo mwa mbongo ya Kimoyibi azopesa epo basala na ba rapport na bangwana po akoma PD. Soki oyeba te journaliste. Alors toi Boketo na goloba na yo te soki ozalawa na lingai na morsoleyo biteni na kata yo. Mais
pour toucher personnalité ya Martin Fayulu. Boketo oza PD. Oluka mbongo tiki miziki okomi kuna azwa anga tai kwata kumakuta bwalu ujuke ba makuta ujuke ba makuta udini nzala ujuke ba makuta muntu okadi ukupesha no makuta bwalu penda president Martin Fayulu akimbwa luto mena yebisho ke mutu atindio yende nazo kwatake lokola bozo sala na ba rapport azemi sayo kasi total otako bozo sala rapport wana il faut que bota tango bozo violer ngale lo se na violer moi aussi c'est dans une semaine 2 jours moi si on il faut moi déjà plein attendez mais yo boketo bazo pesa yo bazo violer yo lokolo zo pede tala libumu yaga tawa comme ça maman la reine a sangi sabino donc pour un journaliste pour na boketo ne touchez pas mes ouais ne touchez pas mes ouais boketo na ebisio keba ezo asuka c'est bozo sala ba rapport na bino kuna bazemisa yo kuna ne pa mutu wana oyo azana sima na azotanga kombo na ite me yo moko yebiye oyo apesi yo mbongo poke ndeko go toucher Martin Fayulu okeba. Merci mon mboka to koninga to tukisa na mutuna oyo toyoka kibongo basule na biso baza bongo na est balela ki ba désarmer bango ba boteli bango ba arme mais toujours na est bitu mezali ko bunda toza ko tuna ba nani suko bazali ko bunda kuna po basule na biso ba déclarer ba boteli bango biso to sala ki soda na Angola toza ko loba eloko moko a lutte continue à victoria certa la lutte continue. Dans ma campagne eza nini nga nazokende na champ de bataille na bina kende ko bom na naonazo exemple ya Général Mamadou tango akena est abeti bord azu téléphone akangi Kabila bandi kobenga rien oyebi eloko esalema Kabila tinda bato bakenda koboma Mamadou c'est de même na makambo oyo quand tu n'as pas kosa biso peuple congolais toza banyama sopo toza banyamulenge azokosa biso na sali boye basoda bokende kobunda après na butu azu minduki wana abotoli achango na ndako naye. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eza chinombo dongo tindi bato kende après na butu zongisa minduki na ngai yo soda siko ya RDC na $20 no so moni pega $20 yo mbangu kende kasi kobunda yango na baboteli bango siko babunda lisusu total. On ne peut pas négocier avec le diable. On ne peut pas collaborer avec le diable. Le diable, c'est Kagame qui est en train de collaborer avec Chilombo. Hein? Mutumoko azanga niveau, mutumoko azanga sotinini. Comprendre un gars journaliste. Je risque de parler beaucoup après, il n'y a rien. Merci de côté de la signature ya maana plateau pour tous en préparer pour toi yamba. Mon frère na yo bimo na ya suka pour la diaspora pour na batu nyonso bazolo na ya bapaya. Na monde entier ko na bakolo mani. Diaspora bisika bozali eloko bosali ya bien. Parce que tobeta ki sete, tobeta ki mbela malgré nazangi na ngaba WhatsApp nazana ka eloko na ngai oyo. Ya itelo. Numéro na ngai za 099 3895. 099 3895. Ya Vodacom 082 plus 243 82 31 78 324. Merci na bino batu ya poto. Ndenge bosala ki Chilombo wana. Eza normal. Yango na biso to souhaiter que bo soutenir biso. Bitumba tozo bunda pona ko libérer mboka. Eza te ke kaka biso nde to robonga. Bino boza na poto kuna na France. Bandeko na bino bazate. Bakoko na bino bazawate. Banoko na bino bazate. Vous pensez que biso ndenge tozo lité tozo bunda. To bunda ka pona biso. Si bino nini ezokanga bino kuna na poto. Okende ko sala ni. Kuna peut-être ozo soko na bibembe. Kuna peut-être ozo pepa banye. Mais on a Congo on soko pepi banye ngo 20 000 francs congolais. 200 francs congolais. Mais na poto ozo 60 200 $400. Mais pourquoi tous lito ensemble na binote? Donc, bon soutenir biso, tozoloba, mingongo zo kauka, tozoko sepumone, mais bino bofandi na poto. Merci beaucoup. Ndenge bo bengana ki Chilombo. Boyo ki saye soni. Bisika no sozo kende. Nayo Macron. Saki nani bozo zo bambongo bozo pesa Chilombo mbongo. Vous allez regretter l'argent. Je dis et je vous remercie. Bana Congo, oye! Oye! Bana Lamuka, oye! Oye! Bana Mouzitou, les grands visionnaires, oye! Oye! Bana président Eli Martin Fayulu, oye! 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 Martin Fayulu,
ngonga ezokoka tozela mikolo yango ekoka comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer chez l'homme. Merci beaucoup. Message nangeza boy. Banda banoma tilombo. Tozola muka. Na Congo ezolekela biso makasi. Ezolekela biso makasi. Makambu tomona te yango tokoma komona. Do makambu nyonso lokola tilombo azali mutu molili. Lokola pouvoir ezali ya moyibi. Moyibi nyonso emati 100%. Motema mabe lisusu pe mati 100%. Do makambu nyonso ya mabe emati 100%. Mengana lingina loba boye. Bino bozo sala na molili. Tango David abomaki Goliath. Ava aboma Goliath. Abandaki komona makambu Goliath abandaki kosala. Me ebanda kolekela David mukolo na mukolo. Me azalaki na préparation moko te. Me na lingina loba boy. Mutu asali mokili ezali nzambe. Ye mutu akeli biso nyonso. Mokili ekelami na Kagame te. Mokili ekelami pe na Kabila te. Mokili ekelami pe na yo Tilombo te. Biso na yo tozali bikelamu ya nzambe. Me pona nini na pesi lisese ya David. Po oyeba kake tango Goliath akitisa mutu. David a préparaki na yete. A préparaki na yete. Yeba ke lokola yo pozo sala mabe na Congo oyo. Biso pe tozo préparer na biso le côté. Biso tozo préparer na biso le côté. Biso tozo tambola bo batu nzambe asali nini asali. Mais yo na molili na yo oza bien préparé. Mais biso to yebisi yo ke biso toza ba David. Yo zali Goliath. Goliath ayebisaki David. Ba yebisi ye Goliath. Okokutana na David. Goliath alobi David wapi? Kama mwana mke wana. Kama libanga mke wana. Ye wana koya kotelema liboso nanga. Yo petilom. Ozali Goliath. Peuple congolais azali David. Peuple congolais azali David. Mengana lobaka na yo 99 jours ezali ya yo. Jour moko ezali ya nzambe. Mais yebaka ke kolala kolamuka ezali habitude te. Mais na lingina yembela yo nzembo moko. Oza pe na batu bayebi ki Congo pembeni na yo. Na lingina yebisa yo. Nzembo yangoyo. Nwani na mambu venwani na. Nwani na mambu venwani na. Kimvama ya toto. Kiese ya toto. Lulendo ya pamba. Kasivila ve moyo nange. Nzambike kingayo. Kasivila ve moyo nange. Nzambike kingayo. Na suki wana. Na yepo na kote ya yo.